botomola Vivette. Hein, so c'est un noirit. To banaka koloba. Maso makwanza. Oh, ndute zo pasronde ma kalamu. Etikali mke maye koma oleka. Tendresse wana yo fingi lelo abatiza na koma mama Gucci alongo liomba moko. Abengo suma Gucci te pozo mérita ngoto mabi pupula. Ba ki mo bona soro ba ki mo fi mo ya bien te. Fi a malchance. Hein? C'est mutabona ye pembeni. Vivette to sokola na ba bikini biso nyonso. To kobenga ba cameraman ba ozaka ba témoin. Tendresse est responsable. Tant que l'on a la comparaison à tendresse na Vivette, bah ouais la nine. Au moins on te que simbate. Moto toucher tendresse, toucher bien, toucher Karine Mokonzo toucher nga, toucher double Rolex, toucher nga. Bon na ye bazalaka na ye donc a combien peu qu'on la chez fâché. Bah tout ça bah bon yo Vivette cause on a moussala est-ce que c'est un problème Affichette TV bah bibo s'abonner chaîne Bambiaka chaîne Evimba bouya 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 kay mukinji bobo wana kaka soki bo yoki kaka générique yo e bandi kaka ba mukinji bobo mukinji bakata yo na tuni yesi bakata yo bo s'abonner massivement yesi bakata yo et pas bakuluna na Juliette tout Saba fidèle ya affiché tout TV kande tolobaka toza pona bino en tout cas merci na bino mingi na bapel na bino esa biso bien kande na babozala jamais déçu j'ai affiché tout TV babi ande ba solution ba problème na bino tout. Oh, nous saison brouillé bino mutu bozo luka boye ba bo découvrir to kotaka to pasolaka babi na bosanité ye moko mwana popia mukolo et si kozali motema ya batu ya papa Emile Chakembo bambote belé na yo moko balobi la patrona affiché tout bambote belé si kezwami yo balobi pasola masolo to le kalelo to yeko koto to yeko pasola masolo kande bo vandi bozela bino mobomona o bino Mirador na bino yeyo azana pona bino en tout cas leo nazanga moko te na plateau na ngalelo na bosani te bambote na ngai na famille ya sala na famille maleo na bosani bino te na beka kulu babi mama sociale na ye moko balobi ye moko oto bambote na bino ya so famille oto esika bozali na pesi bino lelo nazanga moko te na plateau nazana Bianca bonjour. Bonjour Mirador. Bonne santé na moni. Ça va? Ni moko to mona donc ya lo bakutu mingi zate. Donc naza bien. Très bien vraiment par la grâce de Dieu. Na sepeli koyo oza bien comment on appelle santé c'est bon. Quand est au lobaka, alobi vraiment dans santé au lobate. Donc ba gros bisous na d'être lesa na Mifi Lesa, na Nadine Kaluta, Iran Kaluta, Babi na Jocelyn Kaluta, Karine Izanga, Babi 10 à match. Babi, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Balobi Pichu di Fouana, Bossaka Moko, Balobi vraiment donc Pichu di Fouana nde makambo. Donc Bambote na bateau tout obalinga bien kazanga quoi. Donc merci beaucoup pour Nabino. Bianca, Tolito et Baki et Bianca. Bon, Bianca Zanga yeyo, Bianca Zanga par journaliste à Zapé, comment artiste comédienne. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, c'est bon. Bianca Tolingi to balé to découvrir vraiment relation ni nozanango na tendresse.
Bon, relation na nga tendresse bidinga donc la sirène nga benga ke tendresse bidinga la sirène mwana muluba loketo pete lokola mbisa aquarium tala me ko simba te ou alors nous moto boum bodundango donc wana vraiment c'est ma sœur à moi donc na krakai donc na lela vraiment fort donc pas sa tendresse elle quoi yanga o moni kande liko tendresse vimde tinga ngapeli ko tendresse donc yanga peza rovimba soko fingi tendresse eloko fingi nga bianka obeti tendresse eloko betinga ozomona donc wana vraiment donc mwana mama donc mwana mama nazala na ngota sala ngai nazanga ke lamba ye ma okenda koti ma donc akena katoto moi so za na nini comment na bandel na baka yao maison d'habillement mo zaka wana na coin ya tendresse taka mta zwanga ameminga na maison na ye atala ta prier lamba na été atenyo sa gele kinanga pona wa neti loko eza na sima e uti ozwanga tina ndako zongo eno ko zongo et autres sont à tina parler aux hommes donc on a vraiment ni ronangai wana yo famille penza mwana mama vraiment nazala na ngote au moins nazala na ngote mutozo ba kabelo aux hommes wana kabelo et ça en pleurs à lelo tene ba tumsusu ba OK merci maman la joie merci maman nano ne ba wana kabelo ya kala aux hommes donc tourner c'est où tanga na ilorote yaka abeta pe lisolo te pa bato abeta lango pe tanga te ke na sala rien jamais siko muta bongo wana donc ma famille en tout cas to yokio to lito ye ba relation ni so zanango na Karine Mokonzi omoni bato bele bakumisaka oh non nga la camarade Karine Mokonzi nga na bi Karine Mokonzi non ebi Karine Mokonzi te tant basali rivoni na kabinda et ça na kwa liboso Karine Mokonzi avanda na rivoni na kabinda ba yebi te ozomona ndako liboso Karine avanda na rivoni na bo na lingwa na bon vent atiki no epa na bangu wana za na ba 2000 combien ba 2007 ba 2008 boy Karine Mokonzi okuta nini masolo nanu ya balisango asimbi yango nonte donc on a vraiment des konanga donc to botami ensemble to coller ensemble donc massa nanga vraiment Karine Mokonzi la baronne place na poto donc yo yebika ba coup de chapeau na lobaka ngona machara moto toucher tendresse toucher bien toucher Karine Mokonzi toucher nga toucher double Rolex toucher nga bien kana bosani pete na lingai koyeba lisuto lito yeba ba relation penza o abatu na ya kati kwa ba bureau na yo penza donc ya yo famille to lito yeba su relation yo zana ngoyo na double Rolex mais wana ya na ngai ozomona ba betanga na zona kin paf mbata boy na monika mutu mo asala mouvement buna mabele na comprendre tala bo oh donc toka bien kapasa na batu na e na comprendre que wana madon vient nga abundela nga bitumba kuta yeba tatina te ozomona siko muta bonzo fingi double Rolex place nga bien kana zali apona layout ya wana frère na ngai donc ya na nga vraiment biaka okoki kolimbole ya biso affaire ya président fâché bon président fâché d'abord ba mbote place azali et ça passi ozomona omona pauvre garçon batabandi vie na ye na passi azui succès na ye na passi ami Lucas a la fâché o aza lelo fâché azaka na ba groupe amene peut-être na ba groupe na bimaka te abimi na groupe na ye moko le sali fâché jalousie ka ya bato osomona dans jalousie kaka osimbisa moi mobala bato touche nga vraiment na sa contre pour na viol wana donc on dit mangote que président fâché a ko violer pour ano bien ndako neza kano aza bien za ba relation na bien so za besoin zo moi si faut la ka moi c'est loko ba bimanaye ya tika aventure wana omona tika aventure wana donc soko saki bongo po apesa mbongo ana mbongo pesa ote so azule o $10,000 apesi yo bon mwana na un jour luka papati donc lingo bébé c'est la fâché ma relation na ye ya vie eza mukiye vie eza mukiye vraiment donc eloko luka tika fasha pesa makambata mukete yo doka
bien kaso na Orlando bien c'est que eza violité aza mwasi bazalara déjà po nayoki bazemi lisusu na ndeni po ndenge ezolobama ndenge ezolobama partout tozoyoka ipare batiaki drogue na ji nde baviole ye sikoyo ekomi zemi mutu baviole otiele drogue ndenge nini amwasa fâché babetaka bakutanaka ozomona babeti da 3 fois bon ya 4 fois nde baketiele eloko jamais omona bon na ye bazalaka na ye donc akoma mpe kolala chez fâché ozomona donc ata kutu na sa ndoto fâché akotiele eloko na masanga te fâché mobali kitoko bona mpo alala mwasi fazwa eloko atiela mwasi na masanga non je ne crois pas ezalaki plan préparé abongisaki yango déjà pas fuyana apréparaki yango déjà mais oui mais donc eza bongo na accident fâché ndenge aza bongo aza na bato balingaka ye te marque ka basimbisi touche ozomona mais akobima bata makasi bazala na nsima makambo wana obima aobima nga na oloba nao batendresse batelemi badouble rolex baza wana bakarine mokonzi baza wana babelvi tv baza wana donc bata makasi ceinture ekubelenda bafemme etinoa baza wana ozomona aobima na ye bien quand namoni bozala na bolingo bino ya bino bacomédien mais bato mosusu baloba bolingo eza te bosala na ka basemblant mpo nazoyo kozoloba bato nyonso baza na nsima ne bato ya makasi mpo na osoutenir ye est ce que eza ya solo nde bato balobaka bozala na bolingo te ezalaka ya solo te na moni yaya ntongo bato balobaka bacomédien basala bolingo te l'autre part esalanga mpasi je m'excuse pardon soki otali tozoka exemple ya mokie comédien so akufa omona nde bacomédien bazala te oui namoni mbula ebeta malili ezala moyi engala bakoya kovandela ndeko na bango wana akufi okuta bamona te me bato bamona famille epuis na bato ya quartier donc côté bacomédien yaya nazoki so likambo ya solo bacomédien na bacomédienne baza na bolingo baza uniforme donc bazalaka bien baza bato sans rancune donc oui toza bato barancune ekozala yango parce que toa bato mais bahaine moko maboye so ndeni te ezalaka te mais bokoma koponana mpo namoni bonéglige makambo ya mangwau bonéglige yango ondira kufi te ondire boyebi ye te pourquoi bon molimo ya président epe mana kimia place azali merci beaucoup na président Ladie Sobe tozaki na studio na yolo asala nzembo bacomédien baovanda na njili bacomédien baovanda na koma na matonge kote bana bazali donc mutu akolobaka banéglige matanga ya président Mangwau akosi akosi matanga président vraiment ezokende normal tozelaka jour tozwa confirmation que no ebima jour boy omona mpe bacomédien nde tosangana biso nyonso donc toza vraiment toza ensemble donc y a pas de souci alors po matanga yo lobi ke bozozela so bozozela ni po matanga ya papa Mangwau esekundamaki esi bakundaki do bino bozaki diba omoni ke bokosaka bato bolingo eza te bokoma koponana oyo na oyo bakangamaka oyo kuna na oyo kuna po bolingo eza te esi bakunda ekala non bakundi matanga na te donc matanga eza na morgue so déjà bakunde deya matanga famille na ye balingi basala nini te famille na ye vraiment elingi eza ndeni non bakundi te donc ebembe na na morgue donc tozela mokolo bapesaka ke non ebembe ebima mokolo bo omona mpe bacomédien nde baozala non bakundi yango te kolanda balezondi ya bato te ebembe na na morgue na bakundi te ebembe eza na na morgue na bakundi te botianka nalingi nayeba no likambo ezoleka ataki yo mopanzi sango nabengi yo pena na plateau kokwa likambo na biso mokolo lelo tolingi toyeba yebisa biso nanu problème ni ezoleka entre Vivette na Tendresse la sirène mwasi kitoko mboko nini ezoleka entre bango mibale limbolela biso ngo donc kende na biso tout droit omoni comment le problème eza nini Tendresse na moto abuzoba te yaya faut toyeba yango te responsable aza responsable responsable aza responsable te Tendresse est responsable ntango olingi osala comparaison ya Tendresse na Vivette bawela nini omona ngo toke esimba te Tendresse ndenge aza na moto abuzoba te aza na moto abuzoba nanu te Vivette
babuzobo oyo ozolinga bano pota tendresse azana muta makambo wana te yaya ozomona muto nenga zabonga otemisa biloko ezomonana donc tosala nini akomosa espace na fusée po pese respect to nini mutana mutuka te me mituka tendance obokola bato yaya moi respect fait zalati so ozoluka succès na yo ozalaki pas grand mopa okofi olomide na pese mbote place azali esimbaki te ozokufela na mibali botutu ezokanga moloko eloko nayebi te baninga bazalaka ta bachansard bana ntongo kobima babengi ota pa 10 personnes yo ata ozwaka te siko nini na tendresse donc olali na yo nayebi te donc olali omoni ke wana gaz te ovanda raisonner te naluka beze pas tendresse mais pas tendresse odoka ozomona donc ntango ozoluka na orando na tendresse neti nga na petite tendresse tala olemo nanga siko yo tshana lolemo no boya batala no bakushu ekanga mono wana na lolemo omona eloko na memelaki yo banda kobenda na osalite ekanga mena lolemo no wana epuis na yeli yo toke piscine on est défi donc on est la première défi on a tieli yo donc deuxième défi na yo eza toke piscine to sokola ni vivette to sokola na ba bikini biso nyonso to kobenga ba cameraman ba ozaka ba témoin siko batala nana za na nzoto akolongo elamba te oboni boyeko ba okimono bona solo ba okimono fimo ya bien te fi ya malchance c'est muta bona ye pembeni est-ce que ça problème oh mama nini kono tala obinga yoka no bakanda makamusu fi mo kuto ya bien non te ovanda nanu na place mo ya 1 mètre place mo kuto muta ko vanda na wana te donc musika nanu kuto ola makolibanda siko ozoluka guerre na muto abonga na muto aza na mituka na ye na muto otonga ndaku olingi nini olingi nini muto okelesa bana babenga nini na bofelina non na bofelina kotana soki etika badon oyo vete osala te mama un peu de respect ko ta tendresse wana oyo fingi lelo abatiza na koma mama Gucci alongoli omba moko abengo suma Gucci te po ozomérita ngo to mabi pupula ozomérita koma Gucci wana te omuto okufa oh komo na bakombo na bino bomwana wana boza bakombo na bino boza bakoma bomwana bozipa botombola vivette so c'est ta noirite to banaka koloba masoko makwanza oh ndute zo paso ndema ya kalamu etikali muke maye koma oleka boni boye ko mama mais biso toyoki ndenge ezoloba bazoyela kumwa pape yoloba mawela nani kumwa pape nani maintenant ozuba bazowela kumwa pape kumwa pape place aza mobala bata mère rêvé ba solution yaya est-ce que ce monde a kumwa pape tout monde a mère rêvé ba solution nano mona bango te baza ba responsable tout à fait oyeko luka musala babona bango zona musala ba tout ça babona bango est-ce que ça problème mama ba tout ça baboyi yo vivette kozona musala est-ce que ça problème il y a problème t'es quand même un peu de respect comment papa c'est irresponsable mère rêvé c'est irresponsable donc ba cause ba kozo muta bongo na musala pembe na bango te simba te de lo luka asala mo lo mo boy po azoma beske oh non kuma papa ataki eka kuma papa boy na bo jamais kuma papa c'est irresponsable donc ba koka ni kututé ozobona donc ekari ça mulai donc azo mérité même pas qu'on la pembeni ya ba kuma papa wana le simba te wana koseli bango makambo fonda bambi mais oui tant ozoluka nini ozoluka oluka base na kuma papa na mère ba solution yaya bato basali so combien d'années na poto kini coûte ba ranga so tendance ki posa na bango bengi tendance allo ça va to yakini ba ki pamba te ba bonga ozomona nga place na vanda eza lupanga kuma papa nda pesanga na vanda siko yo ozoluka bata bongo oluka na ba mère rêvé ba rendre modèle wana ya isa bizarre
ozomona eza bizarre na yebiso na kiebiso so yo kité oluki su ranki na tendresse omeki su ko finga tendresse na oya lisusu po mona ke tendresse nenga za bongo batake maboko te bataka misapi te ana bano ya bimisa ana batu do nenga za bongo guerre na oki be kaneli mamuluba okobeta mamute abeto kitoko osomone de loko luka veto zwango okokino mamute oleli o mamu sana ziyo sana ayaki mkwana pano na matongo sala keni sake loko te o pirige na kala myozela yo me rêver a pirige dans les abongo faut vanda non kuna non okeno moi intime non ko ya vungule o ka guna ondenge zala kapo o la po finga mikolo kuma papa c'est irresponsable hein yo mkoni ba bengo responsable na kwa mo bozo méritango te. Ah, dit. Et le blanc a double rôle. Est-ce que moi je pars, toi aussi tu pars? Allez, va dormir. Un peu de jus, quoi. Ouais, display, il mange, ministre à rancune. Et là, là, que pas d'abisso. Eh, il y a femme et tu n'auras pas ma loba. Donc, comme mekate, comme mekakoutoute. Hein, comme mekate. Merci beaucoup, merci. Tokomina souka mokola lelo. Merci beaucoup na balandinyo s'afficher tout TV. Balobi awande solution ya ba problème na bino tout. Balobi bo s'abonner. Balobi awande makambu, awande solution. Nyo se pesa mara. Ababi ande ba pasolaka. Kotaka. Pona koeba. Nini torosa pona bino potoza pona bino sans bino vraiment biso to retravailler. OK, merci beaucoup. Tosuki apona lelo bambote na ngana bosanité ko pesa na mifindo mbasi bambote belé na bosanité ko pesa krizu bangani bambote belé sikezwa miyo na bosanité Lorient Nuoto bambote nayo na bosanité Dr Barez Kulu bambote belé mokambi kula na Brazzaville yayo yango wana en tout cas comme ba dédicace moi balobine eza bon donc ça libanga dans lia nini. Hein? Babi vraiment donc on a vraiment donc privé batoya fa babi Yannick Mayamba dans bambote place azali balobi Adam Kataleya hein babi boss amoko na Luanda boss Adam Katalai donc na kata Luanda donc boss maye wana umela balobi l'Éternel est mon berger, hein? Je ne manquerai de rien. Pichou di Fouana, balobi vraiment mignon noble, hein? Nakata Londres dans place à Zabongo, abi Charlie Mille, baboya basa mokina bango Doris Mwamba, Nene Ndimbi la brésilienne, balobi pourquoi pas, hein? Maman le pango Nadine qui a luta babi mifile saudette lesa donc yanga famille yango wana balobi tonton Mimi Alpha nde makambu balobi fondation Guy Twangu babi pourquoi pas ya filo bola kisa bambote place bazali tendresse bidingala Sirane Karine Mokondi double Rolex balobi mwana popia mukolo mo boss affiché tout TV nde makambo display image ministre rancune hein babi vraiment place rancune là la ka baboya basala mokindi na bango di hein balobi donc Rigen place azali dans bambote belé dans place azali va wana famille et pourquoi pas na pesa moto na ngana Chilo Pro balobi misapatalo donc merci beaucoup. En tout cas, merci Nabino ba fidèle, merci beaucoup. Babi Rachel Fungo la tonga, merci Nayo, merci na bapel Nabino esa biso bien, merci na ba remarque, boko baka aseko ko babiso petoza ka po Nabino. Na bossa babi bossa za moko hein babi wana za ko boss te non o alataka Emile Chakembo motema bata affiché tout TV d'abord boya bossa mokina bango wana boss 4 fois boss bango balata te. Babi to bosanité ye moko papa Seyou du babi moto mbongo mune na mboko yo bambote na papa Seyou de Sikozali to bosanité maman sociale na Paris Tété Moukoko femme noire. En tout cas merci, au revoir.